Peuple de Dieu, mobilisons-nous afin d'accueillir en République démocratique du Congo sa sainteté, le pape François. Balandi babolingo mbote na bino panso bipai biso be boyambi biso okati ya bitando ba bino bikempo ya bolandi émission ya biso ekende sango équipe nationale lelo nde ekani kobeta na baye bakende sango baye basala misala ndenge na ndenge misala mambula matari ekole ya biso po te toyebisa bino mai mazali koleka tolobaka tango insote biso tozali kati ya baye bazali likolo mpe baye bazali na se nde tolobelaka bino na maima sobokanisa kokati ya mitema mabino lelo toyambi mpo ya bino moko mokambi mingi directeur de cabinet ya premier ministre ya ekole ya biso oyo tokomoyamba po te tosolola na mematali ekole ya biso mingi bokomi bwa pape François okati ya ekole ya biso République démocratique du Congo tembezolise kumukete manso tokoyosolola na ye nde bolandi biyano biya kopesa na biso pe bino banso pote moko na moko akoko koyamba yango nazali ngai moko te tozali équipe nationale lokwa na utaki koloba tozali na ndeko Zulu Bulembi Seka TV mama Solange Kwale na antenne A pe CMB DJ ya Solan ndeko biso Sylvie Bongo monako ezanga libakute pe ngai wa bino wa RTN5 ko ibatimba oyo bino banso boyebi lokwa na utaki koyebisa na bino toyambi directeur de cabinet ya premier ministre Samba Lukonde okati ya lopango la bango oyo bomoni lopango kitoko kasi eloko ya liboso ndeko directeur de cabinet mbote mingi mbote tatanko ibatimba alors apesi tatanko ibatimba ezali bongo ndeko abiso Gaspard Ngondankoi oyo bomoni oboso ba bitando ba bino bike ndina lobite tokomitu na mituna mike mie mitali bongo bokomi bwa pape François okati ekole ya biso motuna maliboso ezali okoki koyebisa biso mwa moke boyokani bozali kati ya Vatican epai ba pape bautaka mpe ekole ya biso République démocratique du Congo ndeko directeur de cabinet liboso penza tata ko batimba na banzi o présenter ngai wana lokola tolo bana ndenge ya lopoto mengai na mibengaka Paulo Gaspard Ngondankoi Nkoya Longi azali aso lokolo lobby directeur ya cabinet ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pe na kombo na ye na tombeli bino boyebola mwa wana na primature pe na profiter na occasion wana pona tombela pe bino bonne année zambi tozali na sanza ya yambo ya mbula ya sika bonne année na bino moko pe na mabota na bino merci mingi tokutani lelo po toloba makambo etali boye bwa santu papa na mboka na biso boye wana ezali ebandi na sanza ya yambo mbula koto mibale tuku mibale tango tata mokonzi ya biso asalaki mobembo na Vatican kokutana na papa François tango akomaki kuna basololi boyebi te papa François yebi makambo mingi eleka na mboka na biso alandaka yango pe asambelaka mpo na mboka na biso yango wana tata mokonzi ya ekolo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki ye mbela babengaka na lopoto invitation po aya kotala mboka na biso aya kosambela na biso ayoka pe makambo bana ya Congo bakoyebisa ye papa andimaki invitation wana liboso ezalaki te akoma na mboka na biso na mbula koto kama ibale na tuku mibale na moko kasi mwa kokoso ezalaki mpona agenda ya santu papa ti ayeko yebisa biso te akoya na mbula euti koleka plus exactement il fallait aya du 2 au 5 juillet
tango sango wana yebanaki na bato nyonso tata mokonzi ya ekolo azwaki mokano apesa ministre ya yambo ya biso mokonzi ya mbula matari mwana mboka Jean-Michel Sama Lukonde Kenge mosala ya kolengela boyi wana ya papa na mboka na biso. Tango ministre ya mokonzi azwi mission wana epa na tata mokonzi atiaki organisation na kati ya gouvernement mpona kolengela boye wana. Atiaki oyo babengi une commission gouvernementale oyo ezalaki na kati na yango baministre sectoriel ebele mpo batala makambo nyonso oyo kosala te boye wana mpe séjour ya papa na mboka na biso eleka na ndenge ya malamu. Soki olingi nako kotangela bino commission wana ndenge ezalaki composé tozalaki kuna na basous-commission. Sous-commission ya liboso ezalaki makambo etali bokengi na mboka sécurité. Moto azali kokonza yango ezali mwana mboka Daniel Aselo oyo azali vice premier ministre ministre de l'intérieur. Commission mosusu ezali kotala makambo etali ba relation extérieure. Ezalaki président na mwana mboka Christophe Lutundola oyo azali vice premier ministre ministre des affaires étrangères. Sous-commission ya misato ezalaki oyo ezali kotala makambo ya mibeko babengi na lopoto justice. Ezali Mama Rose Mutombo oyo azali ministre d'État ministre de la justice et garde de sceaux ezali kokamba sous-commission wana. Sous-commission mosusu etalaki makambo etali bonkono ya nzoto santé. Yango mwana mboka Jean-Jacques Mbungani oyo azali ministre ya santé ezali kokamba yango. Sous-commission mosusu ezalaki na maboko ya ndeko Cherubin Okende oyo auti kotika biso. Ezalaki kotala makambo etali transport. Azalaki ministre ya transport na tango wana. Sikoyo mwana mboka Marc Ekila moto akitani ye place wana po na tango moke po asisa mosala ya bandaki. Commission mosusu etalaki makambo etali kopanza sango communication. Domaine na bino. Ezalaki mwana mboka Patrick Mouya ya ministre ya communication mutazali kokamba yango. Commission mosusu pe ezalaki oyo etali makambo mosala budget et finance oyo ekambamaki na mwana mboka Aimé Boji Sangara oyo azali ministre d'État ministre ya budget. Commission ya monene wana ezalaki kosangana toloba poso na poso mpona kolengela boye ya pape. Pe premier ministre ye moko asalaki te na kati ya cabinet na ye azala na contact permanent na nonciature apostolique. Yango wana asalaki te poso na poso tango agenda na ye ezali kopermettre plus exactement chaque jeudi tozalaka na réunion tosangana na nonce apostolique oyo azali ntoma ya papa na mboka na biso mpona kolengela makambo nyonso wana. Banda mokolo wana ti lelo à quelques jours il est arrivé à pape donc moi mikolo papa koma commission wana ezali kosala mosala nango ti tango papa akotika biso azongi mboka na ye ya Roma. Tala ndenge nini premier ministre Sama Lukonde abongisaki makambo wana mpona koyamba papa po makambo nyonso eleka malamu. Alors ndeko directeur de cabinet to yoki na bokebi bonso kasi tolingi toyeba mwa moke lokola gouvernement ezali komipesa mpona koyamba pape elingi ekoki mpe ekosalema na biyamba mosusu ke bapape mpe ya bango soki baye gouvernement mpe emipesa mpona koyamba bango. Merci mingi na motuna wana ndeko Koyeba Timba. Ya solo mboka na biso ezali mboko babengi état laïque. Na mobeko likonzi ya mboka na biso elobami ya solo. Ezali d'ailleurs mokolo ta liboso article 1er. La République démocratique du Congo est un état laïque. Et koloba te mboka na biso ezali ko reconnaître pe ezali ko ndima mangomba maso. Tina wana na motuna na yo ya na liboso na kopesa ezali te oui République démocratique du Congo
akoyamba bakonzi ya mangomba nyonso kaka ndenge azali kosala sikoyo parce que l'état na biso ezali état laïque. Mais attention ndeko koy batimba. Po etali eyamba ya catholique. Lingomba ya église catholique ma bokeseni ezali. Zambi église catholique azali lingomba oyo azali considéré na mokili na molongo mobimba lokola un état. Cité à Vatican, oyo ezali na kati ya ville à Rome. Ezali na statut juridique ya état. Bamboka nyonso ya molongo mobimba bayebi ye ba reconnaître que azali état. Azali membre observateur de l'Organisation des Nations Unies. Azali ko développer ba relation na ye na mokili mobimba lokola un état. Yango wana mokonzi ya église catholique. Oyo azali mokonzi ya cité à Vatican. Azali lokola bakonzi banso ya ba mangomba te. Azali lokola chef d'état. Lokola te azali chef d'état. Yango wana tanga akoya akotambola na mokili bakoyamba ye lokola bakonzi ya ba mangomba nyonso te. Nde ano moni tango tata mokonzi apesi invitation ya na mboka na biso apesi gouvernement charge pour to préparer boye non pas seulement lokola mokonzi ya église catholique mais liboso penza lokola tata mokonzi ya ekolo babengi cité Vatican. Yango wana atako tokoyamba bakonzi ya ba mangomba nyonso mwa bokeseni kozala muke Zambi bango nyonso bazali na statut moko te. Alors, Sylvie Bongo. Matondi pe matondi na mwana mboka Gaspard Ngondankoy na Luboka pesi biso ya solo tovandeli mambo ya pape na ina bimaka muke pe na zonga. Mutuna muke ali ya mbozalik likoeleki tata mokonzi annonçaki réaménagement. Alors que ezali kolobama ekozata mosu remaniement ta mosu bokokende bokolonga bongo ba locataire po tango otala ba bilongo elandeli na nsima elakisi ndenge yambeto hôpital iska tovandia. Mais tango bino bokaki boza eza nde réaménagement donc boza rassuré que premier ministre ye atikali na ngwende na ye yo lokola DIRCAB to premier collaborateur ya premier ministre oyambaki eloko na ndeni. Mama Sylvie, kanisi na go yamba ngo ndenge nini. Na ko yamba ngo ne sengo. Elakisi ki tata mokonzi azongisi confiance na ye lisusu epa na premier ministre. Oyo azali mokonzi na ngai direct. Pe tata mokonzi alobi yango kaka mbala moko te, alobi yango na bambala ebele. Azali kosepela na mosala, gouvernement na ye azali kosala. Yango wana soko oyebisinga bongo nako ya maoka anesengo. Oyambi yango nesengo lewe awa pape aza na statut moko particulier. Azali lokola chef de l'état. Azo yawa akuta biso pe na wa biso ba problème. Kasi comme chef de l'état ba investisseur bonya koya na bango pour basala pe quelque chose na gouvernement congolais. Alors chef de l'état oya azali ezali lokola chef de l'état nyonso te. Vatican, église catholique bazali na mission principale ya kosala lokola mboka nyonso basalaka te. Baluka soki kosala ba investissement, développement économique, misala ba un peu ya solo na kokoma na esika wana. Mais mission ya église catholique, mission ya liboso ezali mission ya bopalangi sango elamu ya Yesu Kristo. Po basala te bato babongola motema bakoma ba Kristo. Po bazwa bokonzi wa likolo. Na kati ya musala na bango wana oyo limami na bikolo mususu bazali na ba misala o basalaka ya développement. Eza na domaine ya enseignement, na domaine ya santé, etc. Oui, basalaka yango. Mais musala na bango liboso ezali kopalanginya sango elamu ya Yesu Kristo. Biso tokoki kozela te que santu papa lokola azali koya ayela biso ba investisseur. Lokola tokozela ngo na bikolo mususu. Bango bazali déjà au église catholique ezali déjà na mboka na biso. Toyebi mosala église catholique asala na mboka na biso. Na o etali kotonga ba école, o etali ba hôpital, o etali
makambo ebele soutien na ba population na biso na ndenge nyonso. Et loko toko kozela ke papa ya na biso ezali plus de spiritualité. Aya na biso mbano wana molimo pote batoyo bazali kondima nzambe bazwa na ekolo na biso mobimba mbano ebele. Et loko tozozela ba investisseur tozozela pa na ye ezali ba investisseur spirituel. Merci. Merci Koyibatimba. Alors, directeur à cabinet, komba kanda kute soki ka mopaya zoya. Ndaku feza la peto mikolo nyonso. Tomoni na vini funa ba minde peli, lobi nazaki na aéroport Andolo Engeli. Est-ce que volonté wana ya kotika Kinshasa peto? E kotika la soki papa kei? Ya mibale papa zoya eza visite mo ya spiritualité. Réconcilions-nous. Tobongo la mitema. Est-ce que tokoki kobanza pe na podium mkola misa? Tomona pe Raïs Kabange, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Matata Ponyo, baza pe na podium mona po Fachi Beto ozala wana. Ndeko Zulu merci mingi. Ya liboso na motuna na yo na koloba boy. Gouvernement ya Sama Lukonde depuis ekomaki na ebonga oyo a présentaki na Assemblée nationale programme na ye oyo Assemblée nationale bandimaki na kati ya programme wana eza na makambo ebele mais na ko épingler kaka problème oyo etali environnement assainissement ya environnement mboka na biso ezali kaka mpona ville ya Kinshasa te ezali mpona mboka mobima ba ministère ebele eza ko s'occuper nango aménagement du territoire, urbanisme et habitat, infrastructure et travaux publics. Ezali pote bato bana mboka bavanda na environnement oyo ezali malamu oyo ezali na bopeto oyo ezali kopesa kolongono ya nzoto po etali ville ya Kinshasa. Ville ya Kinshasa lokola ba ville nyonso ezaka na bakonzi nango oyo population bavotaka bango. Bazali na gouvernement na bango, bazali na ba représentant na bango. Bango pe bazali na programme d'action na bango, oyo baza ko exécuter. Oyebi bien que ndeko Ngobila, azali na programme na monene ya bongi kin bopeto. Azali ko bunda na ba commune, tant bien que mal. Mais pour tali assainissement ya ville ya Kinshasa, responsabilité à liboso ezala maboko na ye. Mais biso gouvernement tango tozali kolengela boye ba papa tolobaki bisika oyo papa akozala ezala na ndolo pona misa ezala na stade des martyrs pona okuta na ba jeune ezala na nzela mobimbo ya kotambola biso gouvernement tozwi yango en charge pona totia bopeto bisika wana. Mais bien évidemment volontaire gouvernement ezali ke etika la be bongo kasi lokola tozali na mboko ezali na mibeko biso toko kitala gouverneur ya ville te mosala oyo tosali ezali ponctuel mpona mikolo oyo mais oyo etali bopeto ya mokolo na mokolo ya ville ezali na maboko ya gouverneur ya ville ya Kinshasa. Voilà, deuxième question pour na moni volonté botie na arriver à pape pour na komisa Kinshasa et kamusingai. Alors deuxième question eza réconciliation to bongo la mitema est-ce que tout on appelle Raïs Kabanga MS Moïse Katumbi, Matata, Fayulu, Baïpe Mes, Mokolo, Papa Osalamisa. Visite à Pape Nambo Kanabiso, ils allaient placer sous le thème de la réconciliation. Et Niki Koloba, d'abord, Tobongisa, ils allaient nabiso na Nzambe, tous se réconcilier na Nzambe. Papa Zako y a biso message. Et Niki Koloba pete, biso bana mboka moko, tobongisa bizali kati na biso moto na moto yazali na motema ya kimia na motema boboto oyo alingi totonga mboka na biso azali intéressé na visite oyo ya pape yango wana lokola tata mokonzi apesaki ba instruction mwana mboka Sama Lukonde pe aza ko exécuter yango moto moko akozala exclu te moto nyonso akozala invitation sikoyo eko dépendre peut-être na disponibilité ya moto na moto peut-être ba mosusu ba kozala na mboka te peut-être ba mosusu ba kozala na mwa kokoso pour bakoma esika mais posa ya tata mokonzi ya ekolo
oyo mwana mboka Sama Lukonde azali ko traduire yango en action ezali te bandeko nyonso bana nyonso ya Congo bazala wana baya na misa bazwa bobenisi ya papa. Alors Mama Solange quoi. Matondi mingi papa Koyiba Timba. Matondi pe na invité na biso ya lelo po ya biso epai na ye awa. Isiko wapi ya saka mosala. Na masolo kosola na baninga toki ete mwana mboka Gaspard Ngondankoy dirkab ya premier ministre azali bongo mo Christo catholique. Awa obeti pe c'était sur dimension religieuse ya papa wa Roma. Lobi pe lisusu dimension politique na ye. Mais baimboka mingi bana kisasa na liki pe teza bana Congo mobimba. Tant ba kotala makambo ba koloba te. Bino ba catholique bo komisa okalo kwa fête na bino moko ba catholique. Donc ya lokola bango ba kolobela bino ate eloko moko te. Ce qui ezali dimension religieuse, malamu etala pe bana mosusu ya mboka o ba pe ba catholique te. Loko bino mo ba catholique la plupart en tout cas. Nde bo komisa oka fête ba catholique po onde ba catholique ka nde ba kosipe. Wana mutuna libo, c'est mutuna mi balé. Na kena ndenge ya dimension religieuse na politique na ye. Lelo yo toza na guerre na est. Papa Roma akoya, Papa François akoya. Na ndenge ya politique, impact ni kwa la. Mingi surtout que aokende sou goma te na liki. Sikoyo message nini o ekotika impact pour avant l'arrivée du pape et à l'issue après l'arrivée du pape. Pour pas n'importe quoi un désespoir tout comme on a surtout dans les réseaux sociaux, bah message qui dans tous les sens. Message aux années en dehors il y a oya ko kitsa bato motema to lingana ba bongo motema guerre o makile kotanga o to moni kutango ko ya pape belemi ba bio bombe moko ba ko bwaka soki na Kingasani. Soki pe rataki eke okoya kuna na Ituri. Mosusu ekoyi na beni message ekozala nini parce que na bandi papa mokonzi mona ekoya na ezaka kilikilite masolo pe sola maki autant di mingi Mama Solange na mituna na mibale pona motuna ya liboso papa Roma azali ya solo mokonzi ya église catholique mais tango atambolaka na bikolo nyonso mpona kopanza nsango elamu ya Yesu Kristu ayaka mpona bato nyonso ezala ba Kristu ezala bato bandima ya Yesu Kristu te parce que tango ya za koya na message na ye azoluka te bato ebele baya na Kristu yango wana papa akoki kokabola te biso pe tokoki kosala en sorte que tokabola papa na ba Kristu to na bandeko balingi kolanda liloba na ye te yango wana nakoloba na boye ya solo nga nazali catholique pe nazali kondimela yango lisusu kasi lokola nazali pembeni ya premier ministre ya république lokola tozali un état laïque tokoki kosala nyonso lokola biso ba catholique te tokosala yango dans le respect de la laïcité de l'état mais aussi dans le cadre d'une visite oyo ezali kosalama na mokonzi ya église moko yango wana ata nazali catholique mbela na biso mbela ya gouvernement ezali te visite ya pape bato nyonso va se sentir intéressé d'ailleurs mokolo ya misa tozali kozelaka ba Kristo catholique te tozozela peut-être 1 million 500 000 personnes mais na kati ya bato wana tolingi bandeko nyonso bakristo nyonso baconfession religieuse nyonso baya po bayoka message ya papa ndeko Solange peut-être nakozonga mwa moke na histoire ya église mpona nini bokabwani na kati ya église liboso église ezalaki ya kokabwana te ntango Kristu atindi elimo santu na ye na Pentecôte mpe ntango abuti likolo atiki bapostole apesi bango mission bakende kopanza sango elamu alobaki te ete eklezia na ngai oyo natiki kombo na yango boye kombo na yango boye ezalaki ba eklezia moko bapostole bakendaki na mikili nyonso toyebi oyo Barthélemy asalaki kote oyo te toyebi oyo Philippe asalaki kuna te toyebi oyo
mais biso toyebi oyo tradition eza kolakisa biso oyo Saint Pierre asalaki oyo Saint Paul oyo basali. Mais ntango Kristo akendeki avant longwa na mokili oyo boyebi losambo ne ya suka losambo ne ezalaki banso bazala moko, que tous soient un. Sikoyo na bokoli ya ecclesia na histoire na yango mwa badivision ezalaki ya solo. Bakristo mosusu bazalaki koyokana te. Na Europe bakabwanaki entre l'Occident et l'Orient. Na kati ya Occident batikanaki bamosusu balobi non bino soki bolobi likambo biso oza d'accord te. So bolobi likambo biso mpe tokei na biso. Bato na bato bazalaki kolonga bazalaki kokende. Ti lelo tokomi na mboka na biso lelo na toloba ba ecclesia ebele. Lelo Mama Solange nayebi te soki na quartier no ezalaka ndenge nini ngai na balabala na ngai nakokotanga ata ba église mibale misato mina mitano ekoma be boye na kati ya ville ya Kinshasa. Est-ce que bato oyo bazali komiloba bazali ba Kristo oyo bazwi Yesu Kristo lokola mokonzi mpe mobikisi na bango bakoko kabwana soki bazali be na Nzambe moko yango wana papa lokola azali koya message na ya liboso à part message de réconciliation, ils ont dit message à unité. Ngai lokola catholique, parce que tout n'a à titre individuel, pour ça, ils ont dit ce qui papa a zongi, moi dynamique moko boye s'est créé na kati mboka na biso pour la réunification de l'église chrétienne. Écuménisme ezaka déjà. Na kati l'église catholique toza na écuménisme. Mais écuménisme na kati écuménisme ezali na ba critères. Bato nyonso bako ya na kati ya écuménisme parce qu'il faut d'abord tous à la même foi. Il faut toloba to yambaka nzambe nini ba makambo nini biso to kosala pona ko manifester boyambi na biso epa na nzambe. Na kati ya écuménisme wana bandimaka yamba oyo un bandimi te nzambe azali ben moko mais na kati ya nzambe moko bato bazali basato. Il y a un seul Dieu mais il y a trois personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Soki bato bazali kondima ndengo wana ezali base oyo kosala que ba église chrétienne ba se réunir. Mais bino mongo boyebi na mboka na biso awa bato mosusu ba créer ba église bango moko ba se proclama ndenge boyebi. Mais losambo na biso na kati ya église catholique na kati ya écuménisme ezali te bandeko nyonso o baza ko se reconnaître lokola bapostole ya Yesu Kristo esengeli basangana esengeli bayokana na makambo eza kodivize bango. Est-ce que ezali mpona makambo ya Maria ngai oyo nasambelaka Vierge Marie nazali mwana mama mais même na kati ya eklezia na biso motu nyonso aza oblige asambela Maria te motu moko aobligeaka motu te na kati ya eglise te asambela Maria ezali vocation ya motu na motu soki oyoki yango na kati ya motema na yo oexperimente yango motu na motu aza kosala selon oyo nzambe alobeli ye yango wana posa na ngai comme catholique nauti koloba ezali ke sima ya visite à pape une dynamique de réunification de l'église s'enclenche et puis dialogue wana esalema po tozala ben eklezia moko. Deuxième question mutuna mibale mutuna mibale dimension politique guerre na est Santu bombe papa, na gauche bombe na droite Santu papa asali asambeli mingi mpona situation ya guerre na mboka na biso. Soki bolandaka ba angelus, soki bolandaka la prière à chaque mercredi, azangaka kotanga mboka na biso te po apesa yango na maboko ya Nzambe. Situation wana ya guerre eza ko préoccuper makasi. Yango wana d'ailleurs mbala liboso soki ayaki na juillet, alingaki akende na Goma pona akende ko consoler bandeko na biso baza na Goma. Mais mbalo oyo atako akende na Goma te, gouvernement asalaki nyonso bandeko mosusu ya Goma bazala awa papa akokutana na ba victime mosusu ya guerre pour consoler bango. Mais papa azali o babengaka l'autorité morale universelle na bokonzi na ye wana akoki kosala en sorte que akutana pe na ba chef d'état mosusu ya mokili ayibisa bango problème oyo République démocratique du Congo bazali komonda bazali ko souffrir depuis 30 ans. Pour ça na biso comme gouvernement ezali yango wana papa ye amoni situation eza koleka na mboka azala pe lokola ntoma na biso na
bikolo nyonso mpo ayebisa bachef de terre mosusu ke République démocratique du Congo bazali na posa ya kimia, bazali na posa ya boboto mosusu ezali bato ya bitumba. Alors, Nasengi, merci Koyibatimba. Alors, DIRCAB, il y a Premier ministre, Prof Gaspard, Papa Zoya. On dit que Premier ministre et chef de l'État Pesaki Mukumbawana a coordonné arriver à Pape. Est-ce qu'il y a eu un suivi à la loupe? Il y a des travaux de la part du Premier ministre. Pour Toboye Komao, podium Papa Rosala Misa, Ezala Mavouanga, Papa AGC Poussani. Est-ce qu'il y a eu un suivi? Premier ministre Alandil Pena Kito Eza bien. Place au Papa Rovan des Ali bien. Pour podium, oh Milinga, Papa AG Poussani. Est-ce qu'il y a eu un suivi? Yami Balé, on assiste à une récupération politique. Il y a arrivé à Papa en République démocratique du Congo, Mingi Penzana Kinshasa. Vous avez bien informé, il y a un politique dont j'étais le nom, Banos Baebi. Écoutez, à Kemusika Lobby, les catholiques voteront pour le président actuel en 2023. Très vite recadré par Monseigneur Mbongo. Pourquoi cette récupération politique est arrivée à Pape? Merci Ndeko Zulu, na mituna no mibale. Wa liboso na ko rassurer que effectivement Premier ministre a ko ça la suivi presque mokolo na mokolo. Il faut yebate sima ba réunion et ozai ko salema Premier ministre azaki chaque fois ko kende sur le terrain pour aller na misala ndenge ezai ko salema na ba site nyonso. Pe ba service nyonso à l'état eza mise à contribution pour na ko ça la suivi wana. Oui, que na pesa ki na sina lobaki ndeko ministre travaux publics ndazai ko présider commission état makambo wana yazana ba service ya contrôle à l'intérieur bureau technique de contrôle les ali o eza ko na makambo wana pour que na podium ya Pape ndenge lobby ezala malamu Papa akoya tembilinga milinga ezala te nyo surtout côté wana okoza rassurer. Bon nakanisi archevêque ya Kinshasa a lobby yango que Papa aille pour soutenir le candidat Mokote. Mais tout ça, il y a beaucoup de liberté d'expression. Moto na moto ako lo bao ya kanisi, so ka kanisi ke ezali bongo. Pourquoi bato bako kanisa te ezali point de vue officiel ya gouvernement to ezali bona boye. Moto na moto ndenge Papa ye akoyoka liloba Papa, c'est normal que moto na moto a interprété ngo na ndenge na ye. Il faut biso ba congolais to mesanaka na pluralité d'opinion. Mais ma cause église catholique va pesi démentir na bango très clair et le gouvernement kota makamwana. Oui, ndeko DIRCAB na mutuna oyo ndeko atuna kiyopo na likambo etali bokombo Pape na RDC. École na biso na nzela ya Kinshasa ndiki akokoma makolo mibale. Mais bana ya est mingi Goma epai kuna Bukavu bangonde penza banyokwa mingi. Eloko nini epekisi ke Papa akoma kuna te. Otuna liboso yango. Ndeko Koyibatimba na yebisaki bandai bandela te tozaki na sous commission mususu ezali kotala makambo ya bokengi makambo ya sécurité ya mboka. Na tango oyo toponaki ke mosantu Papa akende na Goma mpona akende kosala mpe misa kuna bacondition ya sécurité ezalaki oyo ya lelo te. Bino moko boyebi nyonso tu ezoleka na bainformation mikolo oyo M23 balingi kotosa makambo oyo tata mokonzi badesidaki te mpo bazonga esika bazalaki liboso. Bazali koluka be kobundisa basoda na biso. Yango wana, en tant que gouvernement responsable, en accord avec le Vatican, étape wana ya Goma tolobaki ezela nano peut-être mbala nsima tango Papa soki aye lisusu na mboka na biso akokomela bandeko ya Goma. Mais bandeko ya Goma, bandeko ya este Papa abosani bango te na utaki koloba wa te délégation moko ya ba victime bakoya bakutana na Papa. Mais en dehors ya ba victime ya guerre ba diocèse nyonso ya est bakozala représenter bakoya na misa awa ba évêque na ba archevêque na ba Christ mususu ba se déplacer déjà ba si bakomi na Kinshasa pour ba ya okutana na Papa pour ba participer na misa. Donc oyo ko salema na Kinshasa ezali pona mboka mobimba ezali pona Kinshasa ya pamba te bato ebele bauti na ba province bakoya pour bazala esika moko na bato ya Kinshasa pour bayamba Papa. Alors na commission oyo bosali
oyo eza kolengela bokomi bwa pape François na kati ya ekolo na biso commission ewana ebongisi makambo ndenge ezalaka pamba te tolobaki alikambo zulu alobaki likambo ya suivi nde yango ebomaka mboka oyo babongisi malamu mpo makambo manso matambola ndenge esengeli ndenge boza kokana ndeko koyeba timba tozali basantu te toza bato gouvernement asali nyonso ekoki mpo na ye mpo ete toyamba mosantu papa na bakondition ya malamu soki likambo moko ezali na mwa fai to mosusu eza na fai peut-être kozanga te mais na ntango oyo toza kosola na yo lokola mosalisi ya premier ministre na koloba na yo te bamesure nyonso ezwami mpo ete visite ya pape séjour na ye na mboka eleka na bacondition malamu d'ailleurs bakommunike ekoleka bapesa badisposition nyonso na bakristu mpo bayeba mise ekobanda mokolo nini bakristu bakokoma na lere nini bakokotela kuna na nzela nini bakosala nini soki bakomi na kati balanda misa na kimia nyonso tu badisposition ezwami mpe bino boza bapandisa yango bokopanza basango wana bokoyebisa bato makambo nyonso ndenge eleki en tout cas oyo moto akoki kosala nakanisi gouvernement asala me namoni boyeba pape bati cathédrale Notre-Dame mpo epai misi ekosalema omoni teke cathédrale ono eza ya kala eza moke bon misa ekosalema ata na stade etali kaka basango papa mokonzi ya eglise katoliko akokutana na basango na kati ya cathédrale akosala misa mpona bango etali bato nyonso te misa ya bato nyonso ezali oyo ya ndolo mpe akokutana na bajeune na stade des martyrs sikoyo soki olingi te batonga cathédrale mosusu ya monene wana ezali motuna ifo tuna na église catholique parce que église catholique azali na responsabilité ya kosala mosala ndenge wana non mituna mibale ya solo bastatistique ezolobaka il y a à peu près 45 millions de catholiques na RDC donc tozali bongo parmi les plus grands pays catholiques mais à côté de ça tokaki mikolo eleki nga nazwaki bakwa koassiste na messe ya le 24 décembre ya réveillon à Noël na cathédrale cardinal Ambongo aleli alobi baespace nyonso baterrain ya église catholique ekotekama bakospolia yango bongo monseigneur ndaka kutu bureau ne commandé batribunaux mpona kolandaka basala église justice. Est-ce que n'arriver à pape akokuta makambo ndenge wana ezo honorer mboka to ezo honorer mboka te alors que toyebi ete bato baza na autorisation to droit ya kokabola mabele eza bongo bakonzi eza bongo gouvernement na bino réaction ekozala nini tomoi mikolo eleki awa mwa concert esalemi kaka na stade oyo après ministre aselo yayaka nde mpo na constat là bozo bakozela bongo plus d'1 million de personnes. Est-ce que na étape oyo po soki ebebi baotela be premier ministre po yende aza likolo ya makambo na étape oyo est-ce que vous prévoir nini ya solo tout le monde de collection Jésus Noël là où ça l'aménagement na ndolo azo sala ngo bien mais le reposera problème ba ko ya na bango bien mais na ndenga ko bima ba disposition nini sécuritaire ezwami pote ba mamo oyo bakoya na mibange ba mususu bakoya même kolala nde na ndolo wana na butu moto na moto akoka kozonga na ndako ni malamu. Merci Mama Sylvie na mituna na mibale ya solo lokolo lobi mboka na biso tozali à peu près na bon tozali la statistique fiable était autour de 40 35 40 45 millions yaba catholique yango na kati ya capitale na ville ya Kinshasa basango bayebisi biso te ba catholique bazali à peu près 8 millions yango wana bazali kozela à peu près 1 million 500 000 na ndolo soki ba vie ezalaki le 24 décembre na cathédrale bon moko yebi peut-être bato bazali ko fêter na ndako soki ndenge nini mais pour la visite à pape peut-être ezali événement mususu oyo kosala te ba catholique ba se mobiliser ba ya kopesa mokozi na bango mbote bazwa bo bénisi na ye
Alors, pour l'état de conflit parcellaire, Maman Sylvie, il y a solo, ils ont dit qu'il y a passé dans le Canabiso. Quand il y a un conflit parcellaire, ils ont frappé bâtonnons. Ils ont évité ceux qui, quand ils sont dans la ville, à Kinshasa surtout, ils ont un problème, il y a un conflit parcellaire. Au Italie, il parcelle est l'église catholique. Quand l'église catholique, il y a solo, si saisir le gouvernement, il y a un problème. Le gouvernement a dit en sorte que solution est Zouama. Pour la solution est Zouama, il bosso que papa aya. Mais oui, maman Sylvie, tu es dans l'état de droit. Tu es dans beaucoup de gens tout ça, séparation des pouvoirs. Mais quand on va conflit parcellaire, ils ont une compétence à la gouvernement. Ils ont une compétence à la cours et tribunaux. La cour et tribunaux, ils ont une indépendance, ils ont un calendrier, ils ont le gouvernement a ils ont rassuré l'Église catholique que le conflit parcellaire et que ça l'a résolu conformément aux lois de la République. Et ils ont un accompagnement au gouvernement pour nous. Pour le reste, il faut faire cas par cas et puis justice à Akata Makamunao. Pour l'état à disposition aujourd'hui, pour éviter bousculade, moi nungu na kati ya stade tout na aéroport ya Ndolo. Ya solo mesure zwambi. Mesure à liboso ezali que pour la okota na aéroport ya Ndolo, liboso ezali ki quand la porte soki moko soki mibale. Le lot aussi to fungoli ba porte ebele ezali nyonso à peu près 36. C'était prévu 36, ceux qui 34, 35 fungwami déjà tant bien. Et ni koloma ke ba Kristo ba koya na misa mokolo wana ba kokotela na ba porte ebele pe ba kobima na ba porte ebele. Ya mibale lokola l'église catholique ba yebisaki biso bato ba kokota na ndenge ya organisation ya église catholique na ba doyenné na ba paroisse. Bato ba yebani na kati ya ba paroisse na bango ba koya ba kozana na ba zone na bango esika ba kovanda pe lokola isalema na kati ya église catholique na ordre pe na sécurité. Mais biso lokola l'État, aussi tozui ba mesure nyos. Tozali na ba policier na biso, tozali pe na ba soda, tozali pe na ba disposition o ya ba médecin, ba infirmier, na ba ndeko Croix Rouge o ba kozala wana ebele pour que ceux qui moi nungu ezali moi kokose ezali ba tutu wana ba intervenir. Ba disposition nyonso ise zoami e kozala lokola ndenge de kaki na conseil yo tangi wana. Alors, Solange Kwale, minute mine mitika na biso poteto kabana. Na moi mituna mibale ya mike pa mwana mboka Ngonda Nkoyi. Toyokaki mpona ba déplacement ya ba bonso ba kolinga bongo bakende na bisiko papa kozala batie ba bus. Toyebi te soki ba paroisse nde ko informer faisabilité biloko wana biso ou bien awape yo po koyebisa bango lolenge nini ekosalemela wana ya liboso ya mibale bato mingi bakotuna balingi teke ntango bakolanda bake kolanda papa apres lobi bazongi balongoli bango mosala. Est-ce que journée ezali férié to ezali bajournée yango nyonso to wana ezali esengeli bato bakende mpe mosala? Maman Solange na kati ya commission mituna wana nyonso tu mibale eza na réponse nango. Mais tolobaki na kati ya commission que baministre bazali la responsabilité ya secteur na secteur bayebisa population ba disposition oyo zwami pour estali bus tozela message à ministre ya transport des jours directeur à cabinet asi à solo biso salaka biloko kaka na suka pe ecclesia yebisaki biso ki alinga profiter na mokolo ya yenga lelo pour na ba disposition wana nyonso ezala communiquer na banzi lokola tozali awa ma disposition wana nyonso déjà epesami na kati ya ba église ezali ebele Maman Solange. Donc pour le tali disposition à transport ministre ou ya tali secteur wana azali en contact avec l'église catholique ba communiquer ba disposition ezwamaki payer moko à travers peut-être le ministre de la communication à couper ça ba information nyonso pour que avant mercredi on tutu ayebate akoya boye soki te désordre koya kokota. Kasi pour la journée. Alors, pour le tali journée, wana bozela ministre à travail.
parce qu'ils ont une procédure hein, avant que le gouvernement se prononce. Ministre du Travail, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a repris sa communiqué au gouvernement à préparer. Donc, professeur, pour la journée, tous les ministres du Travail, bon, la classe, tous les pétonis, moi, baloba. Et que vous allez dans le même cadre. Des dispositions, ils ont mis pour quitter ça, papa, et noté tala embouteillage. Bon, aussi comme Kolowana. On a peu de dispositions, ils ont mis. Nka eloko moko elinga moke na étape annonciature balobi eza prévu moi ba rencontre na ba acteurs politiques et kosala mandeni ya solo tozolo ba ko politiser arriver à pape mais en réalité eza kaka visite moko esela tina ngo couleur politique na étape annonciature ekoleka ndenge nini. Étape annonciature éthique ezali na entière responsabilité ya po toki akoyamba nde baopposant toyoki akoyamba bato yo moto opesi nga information vraiment sérieux kasi papa azali na liberté ayamba moto oyo alingi biso gouvernement tokoki opekisa ye te mais na banzi lokola azali chef de l'état lokola aye na mboka na biso soki alingi ayamba moto tel bavoie diplomatique ezali oyo ekosalema te ainforme bakonzi ya l'état bayeba mais na ntango oyo toza sikoyo toza informe na te. Oui, moi motuna ya suka ndeko DIRCAP ma ba membre ya commission namoni yo moko kati ya ba membre ya commission au communiquer mais ba mosusu baza ko communiquer to ko tangi na transport na sécurité na wapi na ba ko communiquer te na ebite maladi wana euti wapi. Tosaki réunion à lobby na butu soki na ebisi yo ke tulongwaki awa vraiment na retard au condimataire etikali na mwa disposition mosusu il faut ezwama lelo na mokolo yenga yango wana lobi mwa patience. Donc ti lobby population a fixé na ba point nyonso ba disposition nyonso wana ekozala communiquer et puis moto na moto akosexprimer soki ministre na ministre asexprimer te bakoyebisa ministre ya communication apesa ba information. Mais bénéfice nini to ana ngo ana ndenge papa zoya bénéfice litomba To gagner nini? Ah, d'abord sur le plan spirituel. Na banzi po na ba Christ. Ezali eloko moko ya motuya te papa oyo azali mokitani ya santu Pierre aya na mboka na biso po aya kopesa biso bobengisi. Mais c'est la troisième fois DIRCAP. 81, 85. Jean-Paul Dex. Motoyo avandaki na Yesu Christ santu Pierre. Moto ya liaki na ye moto ya simbaki ye atiki mokitani na ye parce que babenisama bapesa na kabo benisi pona ozwa bokonzi représentant moto wana aye na mboka na biso ezali lokolo moni Yesu Kristo ye moko te bénéfice ya liboso yango wana mama elingi kolobaka mboka na biso ezali fréquentable elingi kolobaka mboka na biso bato minene lokola papa na niveau wana bakoki koya mais ala la paix 4 jours. 4 jours. Du 31 au 4 février. Alors, liloba suka ekoya epa na yo nini yo na lolelengela yo la directeur de cabinet ya ministre Mokonzi li koyebisa na balandi ba biso bansu be pa biso ata ba kolanda biso na mikili ya poto ba ko retenir nini na bokombo papa au kati ya école ya biso République démocratique. Liboso, il faut que Congolais azala fier te papa aye ko visiter biso. Et ça la mikolo belé 38 ans papa ya liso pas na biso te. Ezali sango monene pona biso. Et ni koloba pe que tata mokonza mboka na gouvernement na ye basali en sorte que mboka na biso ezali sous fréquentable. Congolais il faut azala fier na loko wana au-delà de la division au tokoza nango. Yami Balé, le collaborateur du Premier ministre, ils allaient sengo pour le Premier ministre a eu charge le chef de l'État à assumer en toute responsabilité. Organisation nyon se salimi malam, yé moka mi pesa ki mokolo na mokolo. Azaï ko présider bareno parfois ti tard na butu. Azaï ko kita sur le terrain à mon ami sala ningeza ko tambola. Et ni ko lobate azwa ki vraiment charge wana chef de l'État pesa qui est à cœur pe a bongisi makambo que lobby dans 2 jours tokoyamba
sans tout papa na ba condition oyo ekoki oyo kolobama ke papa koya na mboka na biso oyo wana mibale na kolobaka ezali deux acquis majeurs oyo tokoki kofructifie yango epuis tozala fier na likambo wana totondi botondi ndeko professeur Gaspard Ngondankoi, directeur de cabinet à ministre mokonzi ya ekolo ya biso République démocratique du Congo na ndenge ayambi biso ndenge tomotuni mpe biyano biaye epe ya biso banso ezala bino bozali kolanda biso mpe biso totuni mituna epa na ye tosungamaki na bandeko ba biso na équipe technique mingi penza ya Ange Kassa, Jimmy Dide, Fabrice Ndekani, Nzokande bana bazali koboso ba bitando ba bino bike ezalaki ndeko biso Zulu, Mama Solange Kwale, Sylvie Bongo pe wabino Nkoi Batimba mwana nsomi ya République démocratique du Congo. Botigala